votre émission Le Congo en marche sur Eurotech TV. Et c'est un déco, et ça l'a émission tantôt que vous avez toujours wana pour nous landabiso, pour nous liker, pour nous partager massivement nos émissions et surtout pour surtout vous abonner, vous qui venez de nous rejoindre pour la première fois. C'est vraiment beau, c'est familiarisé avec la chaîne d'émission parce que tu as vu très bien que ils allaient sika masolo, il y a solo masolo, oh ils allaient vérifier masolo, oh ils allaient crédible. Bandeko, bokeno bela ba AVC pas mususte, boyande na Eurotech TV puisque awa masolo Tokos. Bandeko, bonjour à tous. Bonjour, Eurotech. Alors, le messager de Galate 416. Toujours disponible au service des peuples congolais. Docteur Mbo, bonjour. Bonjour, Jean pour Eurotech TV. Alors, Ndeko, Eza Sengo Mingi pour nous, Boza toujours disponible pour na Moussala Obopona. Moussala Yakolobela, Mboka, Nabiso, surtout pour la couper sa lumière, Naba mensonge, intox aux Anakata Yabanini, Bozo Atan Yakotanga, magazine. Il y a qu'on se renseigner vraiment na bateau bazana kata masolo pour être bandeko ba s'abonner par la biso puisque bazana quoi bangonde ba patron na biso bangonde photo pesa rapport mais rapport fiable. Amen. Yango to sangana vraiment tous les dimanches na oisika pour tout ça la vidéo oyo pour nous expliquer bino actualité politique il y a RDC il y a semaine précédente. Alors na moi lelo actualité politique ezali dominée par Bozongi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Igwe Azongi. Alors, impressionné ezandeni papa. Na ko bebisa maloba belete pour natina na ye 1 aza mwana mboka, 2 alobi aza opposant, 3 non événement na ndenge azongi na mboka, 4 aye pour s'aligner pour sala mikolo ko ya parce que baza ko luka positionnement, 5 ndako babotolaki basi bazongi selier, 6 aye sima kozala ya président de la République Ozali Moko 7 Namuka ici et Panzani et c'est Panzani qui déjà départ ya Moïse Katumbi. Ah donc on a que les Kambouya vérité des urnes et ça na été. Non, les Kambouya vérité des urnes déjà na monokona et ça de sous-sauté et c'est Sili ou akolobela yango ou api parce que yé aye tango yaki à l'époque à Kabila alala libanda ou akela ko lale pa mama na ye ou petit grande sœur na ye ndako na lalate tout aye tout ça ko la bango éducation il y a bonne vie et mère c'est-à-dire oye zwanda kuna yonde to zokisaki fayulu na chambre de ko lala na ndako ya beau-frère na ye eto parce que za ndako hôtel na ye te za hôtel ya mosi na ye o mpaku ya l'état mbula matadi ndo kufuta te mais to zongi seli yango futa mpaku mais kolopelo ko lobi ya kosomba yango à ce qui concerne Mbemba okola libanda te tokolakisa yo za na ndako keno kolala na ndako na yo mais événement tomoni yango et un non événement parce que ailleurs est-ce que batu bakotika bakende kota la Moïse Katumbi ole bakende na stade pour au centre de la Nzambé. Donc on va que le Sambo et l'équipe arrivé à il n'y a pas photo Nzambé Moutazali première place parce que Mamba Congo to baki Congo pays mystique et aussi senga ba homme spirituel et aussi senga siko Nzambé à côté na masola Congo azala pesa na première rang pour la congolais ay bana ko sepela c'est-à-dire Mamba Congo tozo kenango depuis makebe banda nanu to mona président moko talo bakeno bokende ko sambela pour na action de grâce. Action de grâce to yebinga na bino to se valer visage et ça ka ba passer ka miyibi oyo ba senga ba mbongo action de grâce ya mbongo te ezalaka ndeko kumi sanzambe na auto asali parce que auto leki na Congo il faut nzambe azwa ba gloire ezongi na nzambe yango yo kikeno bokende ko sala action de grâce alors naba kende ko sanzola nzambe naba kende ko kumisa oyo bato ba benga igwe mais vrai igwe za nzambe yango moni keno bayambie na bato na yemuyibi ya muzitu bayambie na vérité des urnes fayulu bayambie na ba oyo moni F Bazaïba la sorcière alors omoni Moussa Nyamusa azawana te Katumbi azawana te ezaka ka mo bato mike mais ye ayeli nyonso wana te parce que ko mena na poto osala te un peuple si la fortune ils comprendre ba si bango nyonso pour mindela bi mbongo bazwaki eza ya peuple congolais faut to benda bango nyonso alors ce ka omela ko suka lokola bokasa buto bateki nyonso bateki mai bakati pala po akemiti akufi alifazonga na kisasa. Alors ndeko impressionné zandeni pour na retour à mwana mboka Igwe. Ouais, ndenge messager à lobby tina ko traîner mingi na point ya koya ya Bemba. Te wana na lingi na yoka impression na yo. Kozana o yoka disi. Impression nga ezali ndeke
ezali esengazo na mboka na ye akendeki bakangaki ye asali 10 ans na prison pona koya Kabila leki azonga na mboka te bon momoni baza kofinga président Félix Hilera nyonso azali président te azali président étiquette azali commandé azali dirigé na Kabila mais aye pona nini président Félix kamuto apesi nzela aya tala ndinga ye na aéroport bato ebele mutu moko déranger ezate aza kotambola kokola président de la République kopesa bato bambote baza koyembela ye nyonso wana nini fati donc il faut azane ne se ngai na sepeli mingi na koya na ye azonga na mboka na ye nde messager ya lobby babotola ki enda ko na ye badinga ki avant babotola ete badinga ki avant nda ko na ye bon pona yo wana messager sa lobby mais il pona yo sikoyo le fait que asenga ki sécurité asenga ki ba sécuriser arriver na ye est-ce que aux a vraiment que c'est Azaki sécurisé et puis que tout s'est déroulé et puis il est mort à Sepeli. Ce qui a yé, c'est qu'il a vu déjà assurance, c'est déjà. Fati assez à promettre qui est que à la sécuriser, pour sécuriser dans dengue moko ya bien que pour moko ezalate, pour venir qu'à partir à l'aéroport. Mon dengue azali azako tambo azali ko la voiture pesa ba botte, donc il ngo le bande que nzambe na ye abateli ye pour na kozonga na mboka na ye akufaki na prison te aye ezalimbo esengo ezalimbo kana ye avant na mboka na ndenge lingi mais ayende pour na kozala opposant te ayende pour na azali opposant pardon mais ezali opposant moko républicain ya kozala toujours likamabe alobi ya malamu abeteli président de la République maboko ndenge ndenge Katumbi alobaki. Voilà. Ah, donc aye bitumbate puisque y a za guerrier. Aye bitumbate azali mwana nyoko mingi akangama ipo na bakamwa bitumba na crois que l'espérance espérance ya zui et ko pesa isiko mayele. Mais toyoka ki peuple population ezali simane bazo yemba a ndeko ye pesa biso minduki to benga na Kabila to benga na Tshisekedi. Et donc le 30 juin puisque na yoki sika monte que soulèvement populaire Salami na partout dans les réseaux sociaux, ils ont vraiment beba nandenga mkete que ce cas tient ma colonne aéroport paf baramoko soulèvement et bandit soulèvement et salamité mais est-ce que ils ont risqué ça dans les 30 dernier projetant soulèvement populaire et kozalate et kotikala un peu kozalate et kozala na likamuni nango président Félix azali mwana mboka vérité des urnes la vérité des urnes mbemba ngana yoka jamais na monoko ya Jean-Pierre Mbemba aloba likambo la vérité des urnes ne va pas faire ne va pas Jean-Pierre Mbemba te ce qui peut ayer pour la vérité des urnes de toute façon les lois ayer azana meeting après sa meeting to yoka likambo ni ya loba oyoka pe likambo ya loba ezate azongi na mboka na ye ezali malamu asala musala na ndeko na ye ndenge président apesi autorisation ke azonga na mboka et que ça laisse mon pona yeke asala musala azala toujours sur ma président tozana posande ya mboka ebonga to le bango chaque fois so ata ezala ke fayir muto azwaki to linga ko soutenir pour mboka na biso ezala bien to nyoka mingi mboka emoni passe tala ndenge bato vraiment batie biso à genoux ils ont tué le Congo bato Kabila nyonso tout lelo ndeko na bango oyo azaki na bango d'opposition azui les bonga a comme chef de l'état et bonga va soutenir ye et bonga va l'union bango l'union fait la force bango nyonso tout so bazali sika moko ezala mozitu ezala mweza kamusi ezala Katumbi ezala nani matunguru na yembemba so bazali sika moko bango nyonso na sima Félix et que ça la malamu mboka kozala encore plus fort et bato wana nyonso tout nde bazo kosala o ba nyokoli biso pendant 21 ans ba bomi mboka ba yibi ba tala ndenge ba pied mboka mboka ba fulu sikoyo ndemo asole ba sila moke na effort fati asali olie bazali ni bango sikoyo ba leka ba bebsa mboka de façon que mboka ekufa OK nzambe pe akolinga tika ke mboka wana ekufa te ndenge Kabila abomi mboka na bato nyonso surtout ba mikolo minene ba université bato batanga ba savant tande baza kokoma lokola bani mikilo ko bazoba pona olanda Kabila so Kabila ngai kaka bango bakomi lokola bazoba ba kosala eloko moko te donc Mbemba aye po ete mboka a soutenir ndeko na ye bon salesa le malamu mboka ebonga to bongsa mboka po ete moto nyonso esika azali ata diaspora moto akoloka na mboka na ye asali eloko malamu na obakisa eloko oyo mbo auti koloba alors aza congolais certes aye na kata mboka mais tango aye na kata mboka bakoye na jeu ya caméléon te parce que oyo aza na mboka aza président élu pour na intérêt ya peuple congolais
Comment ça n'a été à l'obana monokonaye, tant qu'on a dit que nos soulèvements populaires, et qu'on s'allait magater certes, et qu'on tire le salé maté. Mais Minduka Zalaka Nango, Moutakena ko déposer Minduki pour la contre-val, Valérie Mbongo et Zambemba. Al Moutaloba que non j'ai accepté inacceptable et Zambemba. Boloka Kota, pour la Kimouyi Bine le Kosone Kozanga Kolingamboka Naye. Président Tolongoli tout bakisité Makam Oyasala, à côté de Yango Boloko. Alors, croyez Bako, Yebako, Rune Kabila, Kabila l'équipe on a Mayele. Til le Oyadi Azongi. Mais, Moko na bangazate, Oya certain Boussi Namoussi, 12 ans, il y a rébellion, Oya Bunda Koleka Bango. Mais Alubini. Mais c'est Félix Aza correct par rapport à Nabiso. Aza honnête, Oya Pe Bimana Munoko ya Muzito, na Top Congo. Makambalo baka tout on andagaron to yebiango. Pour te dire na bango nyonso tout bakosa kalolenge ba pemaka. Muzito andimie, yen Boussi Namoussi andimie. Et lui ko ba keno ba comprendre bi keno soki bomeki na ko misa ba secret o nyoto sala na Genève. Les preuves en ont panzana. Alors est-ce que vérité des urnes vérité des urnes ezali oyo likopa basalaki ya komisa mbongo pour ko financer ba oyo tali médias européens ba tona ba simana bango pour bimisa Fayulu soit disons président to komi lelo oyo bipa to komi menzamba lingaki yangote e bali omena muloko na bango e lingo bakona likita nyoso bakosa na butu fe manala na libanda azalaki te mais le kola zongi na mboka. Mais ce qui y a yapona likanisia asala trouble na Kisasa mais le ko la tema ko na Kisasa faut ba yeba ke non ndenge ba zongi bango nyonso na Kisasa Félix Tshisekedi aussi la sagesse l'homme pris d'avoir les mains de loin ndenge ba zongi na Kisasa ba yeba ke non état de droit et le but est que non éthique liberté ça la nyonso tant ba ko mekaka ko sala n'importe quoi Basu bango umukamate mbala moko moyeba kima ezate bazaje na kata Congo et loko baza ko bossa na keno to pesi bino chance ya koya albaki gouvernement union national il n'y aura pas les possibles des sorciers to na bandoki to kolia na bango boye ba identité na ngana mutabo bolingo je vais ramener l'amour dans lequel les Congolais mais tant bango ba koya na kata Congo balingi ba changer veste moyeba kima ezate état de droit kangi bango umukamate boloko mbala moko bandeko balanto très bien que ba américain ba kitaki na kata Kinshasa pona et demande oyo papa président à Salaki aux États-Unis à l'obaki ba américain bazali la plus grande puissance du monde biso photo karmana ba puisque tu as besoin mboka ils à la sécuriser président c'est à la sécuriser partout où nous passons batwa ndo banga biso biso tozo tambola na bato makasi donc voilà bah congolais bah celle ba vidéo non de toute façon bah américain bah ça là rien bah français bah lingi binoté bah belge bah lingi binoté bon donc il n'est pas américain bah bois sabino tout ça mais enquête ezaki na Kinshasa ya koyeba ndenge nini bah ko installer état de droit véritable na kata Kinshasa toza bongo pour information les États-Unis affirment leur appui à la promotion des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire que du 17 au 21 juin dernier, il y avait un monsieur, un Américain, donc au nom de Scott Basby, était en RDC justement pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme na kati ya Congo. Est-ce que les ingérences c'était que les Américains baya au côté sa mutu na bango na sécurité au Italie magamnabiso au monité que tous asu dominer ndenge tous ba Rwandais ba dominer biso ba Burundi ba soda bazana kin mais les lobes américains au monité que ba au côté de biso pour to bando to sa bango lo kwane to ba merci na mutuno utuni balandi biso ba congolais fa balandango mboka nyonso oyo américain aleka na la mission mo ya sedanga da ba organo soki to ko kate to ko masutitaire ya ba américain alors tous pays souverains wana ndenge ya lobaka soki to ko kate ils sont engagés au CESO voilà donc ndenge ya lobaka parce que alobaka par rapport ya ba incapable na biso ba congolais alors 9% quoi mais le président de la République n'amboka na alobaki discours avec non je vais combattre la corruption o ezali kanyaka na makila ba congolais ezali bondoki. Alors, puisque corruption, ce que l'équipe qui n'a pas d'amboka, moi, je vais avancer, exactement. Alors, les Américains, bien avant que ça n'a pas d'amboka. Il n'y a pas de mot déboulonnage. Oyo et bomi mboka, déboulonnage, oui. Bizalé l'union, surtout Yamabe, il faut ci et ci là. Mais le coup là-bas, le moboutisme et le kabili, mais ça n'a pas eu. L'union mboka na bangote, nyoko le peuple congolais. Kabila mutache bango à genoux, Kabila peuple congolais à genoux, a tiendé intellectuel soi-disant à Congo à genoux.
parce que nzamba komi ko bimisa ba o batangi mingi te nzamba komi ko bimisa ba sage o ba okamba Congo. Alors du coup ba intellectuel congolais ba baza à genoux devant Kabila. Alors du coup ce comme ça qui mot déboulonnage puis il faut déboulonner na racine président ya corruption. Ba le petit peuple était pour caporal pour abanda ko yiba sokoto la kisi colonel général mutayiba ka dalki des zolana. So colonel nzete tengami caporal pa otengama. Ba le beli ba o bazali du colo mentalité. Yango corruption au chef de l'état à l'obéli. Mais le col appelé américain bazali ba gendarme à Mukili. Oui, au sali camarade à Mutamakasi yo poko mi makasi. Pourquoi il y a en France était? Ba français ba temaki. Pourquoi il y a en Belgique était? Ba Belgique temaki. Mais ba toi kimi bango tango ba moni accueilli par ba gendarme à Mukili. Tomoni ba Belge balandier. Tomoni ba français balandier na kuzu. Pour ba que senga par na bango. Et comment ça n'a été dans le parlement belge balobaki ouvertement nous avons perdu la main en RDC. Et Sili le président a utilisé la sagesse et dit c'est fini. Maintenant vous n'allez pas passer par le Belge, par le Français, directement entre nous et vous. Donc on a eu ingérence. Ingérence c'était président que vous là, partenaire gagnant-gagnant. Donc les Galisous, oui. Et nous avons atteint les Congolais surtout partout, mais pas comme ça. Gagnant. Et là, ici, beaucoup de questions n'a pas belge, beaucoup de questions n'a pas français. Bissomoko bien, il a compris. Moi, na koyazali koyi, aya na diplomatie, papa ne me ajouter le comme sous. Oh, papa no salati. Ozolan, azape vrai nationaliste, mais nationaliste moko zali ouverte. Pour na papa te, beaucoup zoigner surtout te, bissomoko Congo tozoa, mais talino. Tozana nyoso ba belge ba prier batika nyoso tout na Congo. Alors Kabila prier atiki nyoso. Alors les Américains vont mettre avec les Américains a dit je vais combattre la corruption et je vais la paix et la sécurité pour mon peuple. Alors sécurité pour le peuple ndeko yo lobine ba Américain baya ou bien batika n'est pas là baron ba bandaka a coupé ça ba directive mais ba fa n'est pas là bango. Non ba Américain esengeli baya ndenge président Salaki asalaki programme na ye akendeki kuna asinyaki bango soko otali vraiment bien na ndenge mboka ezali sikoyo démocratie ezate banzala makambo mabe sécurité ezate président ndenge aza wana tout à fait normal tala Kabila asi armée na biso de vérité ba Rwandais donc ata ba Rwandais te mingi baza wana ba armée presque mingi bazali batu o Kabila avant na bango mingi baza na confiance nembe mingi. Mais naïbi que l'armée ya Kabila te, les armées congolaises d'accord. Mais basi ba omene mingi. Donc président B il faut sikoyo aluka appuyer pas mususu. Ba américain bazali gendarme du monde. Pour nous soyez bien ngo. Ba nous soyez que place américain à côté à makona pour à sécuriser bino, pour za na sécurité moi makasi. Et ezali pe donc moi bien pour nous la Kabila que ezala ba ndekona yo soba za ko ba pied mboka, ba ke bango baza ba le plus forté. Donc ba américain ne ba yewana et ko sala pe que e bang sa pe bango. Et qu'on banque sa bango, qui va me caper au salaire ou bien qu'on touche le président de fatité, le président de la République. Donc, ils allaient vraiment, ils ont bien gagné pour que les Américains aient un mboka na biso, va sécuriser mboka, va ça la paix tout va lever. Ils allaient pour la sécurité, ils allaient pour la qualité, pour la corruption, ils allaient pour la bien-être de Makamonio surtout. Bango pas comme ça la nion surtout, n'a pas si na bango c'est nion sur bango ba simba et bonga. Ba yebi ko battre là ba yebi ko bonga. Et ça le coup la mboka na biso devant la France, oh il y a les coques sont besoin bango ça ba ko panza. Sauf ça pendant les gars repensa les Américains étaient les Américains nous allaient dire que vraiment même à biso moko sécurité la biso ça bien sécurité à présent la biso ça bien pour toujours de limite à ça 5 années c'est là vraiment bien total ba idée na ye projet na ye ndenge ezali na vision na ye et comme na suka que ndenge papa ko sala ka ba never bango ba sala soit coup d'état constitutionnel ou bien ba luka ko provoquer makambo belé non so ba Américains ba sali ba ko bang na ça vraiment d'accord c'est plus mingi que ba Américains ba ya ba simba moko na biso na ba point nyonso ezala même ba richesse mabe na biso na nyonso mai tozana bazamba tozana pétrole mabe na loka mabe na biso za riche c'est moko eloko ezanga ezate o nyonso mokili ezali donc soki tozwi ba américain ba ye président de bakiamo tolingi ezala gagnant eza eloko moko ke bango bazwaka e ba musu bazali Kabila saki ba musu bazwa 75%. Biso zalika so na 25% et 25% ngope ezana na poche ya ba Kabila na ba ndeko na ye na famille na ye non ya mbalo yo président bike suki za 50 donc moto moko perdre te moto mazanga te donc en bref naza vraiment très d'accord que ba américain ba ya na mboka na biso. Alors la semaine prochaine probablement il y aura annonce ya gouvernement ya Sika gouvernement ya
il y a Sylvestre Ilunga, Ilunga, voilà. Mais namoni batu bazleke belé tu très bien que le gouvernement ou les cas ceux qui vraiment mes souvenirs sont bons naebi que Sylvestre a 65 membres du gouvernement, donc dont quelques ministres, vice-ministres, ministres d'État, mais 65 c'est belé papa, 65 c'est belé puisque tu était na matata pogno azaki na 36 ministres, 2 vice-premiers ministres. Na matata pogno 1, na matata pogno 2 azaki na 48 ministres, na 4 vice-ministres. Na Sami Badibanga azaki na 67, bon il a battu quand même le record, hein, il était gourmand. 67 ministres et puis 3 vice-ministres. Na Chibala Oya Uti Kobima, Yazaki na 57. Au monité que la gouffre pour na Congo. Parce que ministre, c'est pas 800 euros hein, ou 800 dollars. Hein. Ouais, ça va vraiment malam, vraiment Jean-Paul. 65 ils allaient belé. Mais bon, ce qui est bimindé, on a 65 qui est présent, il y a mon APC accord. A autorisé yango je donne la leçon pour sa présenter mais en tout cas elle est belé pour mbongo m'appeler belé hein na mbongo me belé ndenge zali wana ba mususu bazako lela nzala ba mususu bazangi ba na classe ba kotanga malamu te ba mama bazako lela ba ministre on a ba kotsoba mbongo belé ezana sens mon côté et bon ça gouvernement on peut resserrer hein même attends musu 45 ou 40 ministres et niveau ça la bien mais bango bazako wela bo konzela bango donc course pouvoir les aller kuna makasi hein yango eloko zo boma bango yango wana mboka ezana nzala mboka ezana pasi ba ministre belé pour ba bimisa mbongo soko tali bien ndenge batu nyonso bazako souffrir et vous avez malamu te que gouvernement ezala bon mais surtout basali yango ba moniki kokinde ngwana basala ezala mais en tout cas l'équipe mingi ndenge vraiment alors ndeko yoro bindeni puisque composition est de 65 membres dont 45 ministres 20 vice-ministres donc voilà et puis pour un détail avec un petit détail que tu en as 30 ministres pour la FCC et puis 12 vice-ministres pour la même FCC, c'est-à-dire que tu en as 42 ministres, et puis tu en as 15 ministres pour la cash, et puis 8 vice-ministres. Mais nous sommes est-ce que le président Ndarokoka qu'on travaillait avec autant de monde en face de la coalition, alors qu'il n'a que 15 ministres? Merci na mutuna utuni parce que za mutuna oyo bande ko na biso la banda ko la biso oyo pe ba ko mituna ndenge nini a travailler. Voilà. OK. Mais Congo eza munene 65 ministres ponanga eza muke et koki pona Congo mais ya mutuya ezaliete alobaki bien que non je vais baisser mon salaire et ningo ba que non lokola ya bandi ko kitsa salaire na ye et ko kitala mutuya surtout na se na ba ministre aussi na ba vice ministre ne tina ba secrétaire d'état salaire ko kita. Alors, il y a ici que notre président a à l'écoute, il y a peuple congolais, le peuple d'abord, il y a le peuple congolais. Mais, Bango Bazan a 15. Bazan a 4 cohabitation, mais Bazan a 4 coalition, Bakolanda, vision, il y a chef de l'État, le peuple d'abord, social, bien-être, il y a peuple congolais. Avant de faire gouverneur, alors que non, tâche lourde des autres labino, vous avez des défis énormes à relever. Et là, ici, beaucoup de la vision, il y a promesse na prometa qui ba peuple d'abord. Tant que le coalition, oui, bangonyo surtout, bakosa la selon vision ya chef de l'État ou ya prometa qui na campagne et pas ya congolais congolaise. Ba malibanda te, même bazali 45 non lobi. Mais ba simbi, ba poste oyo ba pesa ya mokonzité, azana 15, andeo ya 15 ezana mitanu, oyo mukilumelo baki, oui ateki mboka asali boye, mais ba lobi bien to sabino que non. Koi na mwana koi basakana kana yete azali makasi na diplomatie alors baki na bina ko sala na bandoki lelo oyo défense ezana maboko na ye mi affaires étrangères ezana maboko na ye finance ezana maboko na ye intérieur ezana maboko na ye justice ezana maboko na ye et na justice boyo kaka lobaki keno naza ko luka ministre ko zala intègre irréprochable et la kisiba kutona makila ya kanyaka te. Coup de chapeau, tu n'as pas qui m'a camboé à Nzambé. Pourquoi? Pourquoi on a continué à m'amboyer?
Pour Nzamba Loba, Kabila Kokende, mais il y a un certain personne qui va remplacer Kabila. Tant que la combat Moutoute. Mais tout comme on a que non, Félix Agoya. Il y a un autre soutenir Natango. Mais Nzamba Loba a traversé, preuve à Kosaganate. Mais preuve à Moyokaki, à Tekimboka, Babotole défense, ministre de Thérèse Ayete, mais le Oyo, Bangotou, Bakumi Kozonga Nasima. Mais le corps a 15. Parmi les 15, Nzambé a la qualité, Nzamba a la quantité. Le corps a poste aux qualité. Oyo Simbi Mukili. Est-ce que Bango Baza le roi de Kelele Yazamboto Baole Kawapi? Et puis en plus, si Baza Mihibi, Bamesana Koyiba, autour de toujours système et un peu quoi les Kamisapi, attends d'agater Bango. Mais c'est-à-dire américain, mais au lieu de dans le but que non, à le mettre déboulonnage en France, c'était à le mettre déboulonnage en Belgique, était mais à quel le Belango et pas il y a grand pays et pas le bien Lingala pour Congolais comprendre les messages, mais Azaka faible d'esprit, à le but que non, on va déboulonner ceux qui n'aillent awa et pas à comme Tamakasi, qui sont comme Makasi. Et là, qui si Congolais c'est là, beaucoup zong à l'époque il y a un coût avant $2. Beaucoup zong à l'époque il y a le combat du siècle. Il y a un autre monde Makamoto qui est. Donc zong à la semaine, il y a un déjeuner à Golia, Nazan Zalate, parce que vous en avez, parce que nous avons Congo, nous sommes à Tamboka. 15 postes il y a ministère au chef de l'État Zanango. Et l'équipe 45 na bango a validé à bango parce qu'il y a un biloko à minene. Vous savez, azana biloko à minene, oh yokoli à bango. Bakolanda vision na ye. Alors tout se met au belaka que non, ba va aller ko finga. Ba va aller ko n'importe quoi. Tala lelo oyo, bi pa inza baza ko mema biso na mambo Congo, il faut pas sepela. Alors, chef de l'État, coup de chapeau ou mela 120 ans pour alobaki akotika ba œuvre. Et puis, à marquer l'histoire. Mais l'histoire va marquer avec ma œuvre. Ma œuvre, boyoki, béton, ma œuvre, minda, ma œuvre, kachachi, boyoki, ma œuvre, soda, zilo, meya, on a bafuta été. Nalukaka, to komina n'moula mon côté. Alors, na bao, bao, bakeno, oui, bako déboulonner, bako institut, bako décider, mais zoka lukuta, yene moutou, akoye, banakolongola, bajure koya, je prophétise encore. Bajure koya, batunyo sozo mona oyo, boloko ti balatonga. Bakoko tanakata boloko yemta okanga bango teme état de don mutu ekoko tsa bango na kata Congo je prophétise encore donc égyptien nyoso bozo mona ya mona merci na masoyo égyptien nyoso bozo ko mona ya lamuka ya FCC ya onyo bozo mona ya PPD benemi ba peuple congolais boko mona ka bango mikolo ko yaki avec Félix Tshisekedi Tshilombo béton déboulonné bakoto nana boloko bango moko nene ko kanga bango état de droit. Alors ndeko na ngasi lelo ba congolais bazana mai na miso bazako lela to kanzaki Félix Amemela biso bilo rolia to kominzala misalezate donc voilà chômage et zoluta mais ndeko est-ce que vraiment social et kozala kana mboka na un jour social et kozala Jean pour so tali bien asalika 6 mois kaka si pour Congolais ça ozela nzela te azozela alia menzela bango bazako lela galere nyonso bako lela nzala bako lela kapele nyonso tala ba fulu ndenge etondi tala vraiment banzela ndenge ekufi tala ba Mike Mbuta sali biso bako lela ngo lere nyonso kolela présence siko ya ye au lieu siko ya bana social ya ba congolais na ba congolaises donc ba congolais na ba congolaises au lieu balia au lieu présent à se déranger à nyokola nzoto nempona social ya ba congolais moya sala ngo ezate pour que banzele ezakite mboka tondi mai mboka tondi ba fulu il faut au lieu bana wana abandi nayo na banzela parce que batu bazao tala de bana bazako bela batu fuyi ba komi maladi mo ata bana mikata mikolo ba komi obela pona nini ba passer de kaki ba solo komi na mboka ipola ki komi vraiment ta biso moko ezali so tali mboka ne ezali boy oza kolela mai to na biso parce que souci ezaki na biso au lieu présent bana social pour que parti ba soto ba peuple azala bien abali no banzela asali mabete nzela soki neti ya OK ne bazaye o ke ne bandundu o ba veni bokasawa ne okaki mutu moko homme politique politicien moko boy mukia alors ba abi na kondima Gabriel Mokia na kondima président Félix vraiment que vraiment abandi musala que asali musala na mona veni commerce ici là aveni commerce tirage sur ba 50 mètres pas pour ici là. Donc batu ko critiquer ezalate donc eloko na eloko za na place nango abandi na na ko bongisa banzela nzele bongo aya na na biloko kolia kala ezalaki bo poto ekomi to lembi pe to lemba bande ko na bisote to tindira bango ka sa eloko te mais poto kala ezalaki ta mususu omono za na poto awa ndeko no omona mafuta mbile ezalaka ezako zalaka pasi mingi hapo siko ndi ekomi ebele ozanta ko za na
oyokaka natindi mutu moko aye polele wana vraiment ba frère ezaki milité o mutu moko aye azali soit na Paris 10e kende kuna natindi lombisa koka natindi mafuta omoni ezaki bien mboka ezaki malamu donc na moya lelo c'est comme le contraire ce qui utilité barolia te talangi ba komi ba tokuma onge ba kwasolo ko na mikona ba miki ba lemba le manzo mikwa ekomo bima nzalele ki mingi omona soko talibo osoga na souci président il makamana surtout mais a bon sinana banzela après ça 100 jours alobaki 100 jours oyo na ko démarrer misala et manda izaki na siba tracteur amataki na tracteur aloba ite ke akena marché basaki aloba ya ba semoul ou bien ya ba loso yango non amataki na tracteur bina bandi na banzela bonga siko tali mboka siko et comment lumière comme kitoko banzela comme bien to tali na université hôtel avenue autre na lemba hôtel bokassa hôtel avenue commerce tombali banzela ni so bonga et lokwa bien ngwa en bref président za osala mosala batiki l'état di Kabila a dirigé mboka pendant 21 ans batu ba kufi banzala balela inde surtout balela socialité siko président za 6 mois kaka mira ke nina osala azama société aza osala mosala na ye ndenge nzambe apesi mayele na vision na ye na intelligence na ye aza na projet na ye asa na opposition soki combien d'années ata mona tata no ça c'est les oba ça so baté mutu mo alobaki na nga bien alobi nde bolobaka ezali penda bien bolisa ba Turquie Félix azali mutu a diaspora avant na poto Félix aza mayele azali pe mutu a matata azali pe mutu na tembe bon mona ye ndenge avani ni ete azali mutu mo tembe so abiki ala sabino pe caractère ndenge zaka bino tamuso bokima mais za mutu ndenge wona te avec sena rosambela nani président na mukilo nani président mukilité mikili sote na mboka na biso ko bana kasavubu ti le comme na Félix nani président donc chaque dimanche à l'église nani président afukama ba bondela ye basa les prières nani azate kaka ye et nous le baké à se confier na Nzambe nzambe pe alobi ke mutu nyoso ko se confier na ye akotika yete akobongisa ye akopesa ye mayele po mayele ata mutu azala mayele te l'intelligence vient de dire ata mutu azala mayele te soki alandi Nzambe Nzambe kopesa mayele ata azala makasi te alandi Nzambe Nzambe kopesa makasi lokola leti lelo azali sikowa azali na kilte ya action de grâce na sa de martyr pour nani ayebi Nzambe kotika ete na vision na ye na mayele na ye ba congolais ba kolia ba kotonda ndenge yokason alobaka biloko ya vraiment agogo boko tonda boko sepela. Alors le social c'est pour quand na kata Congo. Merci. Alobaki je ne cracherai jamais dans le combat de mon père. Bitumba papa nezalaki pour na bien-être du peuple congolais. Oyo congolais so kufanzala et puis akufinzala a commis négligé partout. Parce que ya kufinzala te ya wuti bipai biloko bota mipai biloko ezali imete ba bengo kalina alors aye na poto azamu na poto ndenga uti kolonga non kalina ezaki gombe plutôt voilà yango uti ka limete à l'époque ya limete Congo belge yango balika c'est ça ya kalina ya gombe na limete zalaki mindele alors hier abetaki bili na bana mindele azaki na bana mindele c'est-à-dire azoki éducation européenne na katanda kuna bango alors du coup azana compassion ya batu. Tant que je ne cracherai jamais dans le combat de mon père, et la qui s'attend là, promesse au papa naé à la kaki ba peuple congolais. Mais si quoi a commis mon konzi, mais avant biloko euta na bandundu, et c'est là kimbuta na muzitu, bacha ba minga na bandundu. Mais batika ki bandundu mulini, banzele kufi, moye biloko yezate, biloko zo pola na bandundu. Et la qui si que non, ba kolombo ka balinga kimboka na bango moko, balingi mboka na bango atamuke te. On les a Kabila te. Alors du coup, Kisangani, pour biloko outa na Kisangani, eya il faut bateau ezala, mais bateau na banani ba boma yango. Bateau oyo etali ya ba Équateur, bateau oyo basalaki na Kabila, ba kolo biloko ba bomi yango. Ozolanda. Pour ba se positionner, pour bazala malama ba famille na bango. Mais lelo oyo ye aye alobi gouvernement d'union nationale ezali pour l'intérêt du peuple congolais. Congolais face pela il faut tout banana banzela. Pour nzela oyo kufi moye biloko ya ezate. Toyoki bakocha botoruti na mboka wana. Toyebi te bipai batongi mozele et ko zala lisusu te bato bazwa transformer ke na ville na sens opposé non et ko koma ville sikoyo mutagomba zo ke ne ville kota basele. Parce que Mozelo batongi kuna boy bakeno ville mususu za kotongama na niveau ya parti ngasani Pascal ti na suka ville kokoma parce que Mozelo tongami kuna ville fait comment alors il faut banzela ezala pour aimer mabiloko na bazaïki na bandundu nzela masuwa ba bato basala yango pour ezaki na bato kala oyo longolaka bazelo
pour eux bazolo kanaka empêcher bateau ekende musala ezali énorme Congo akuti yango ya kokufa ye mutu abomi Congo te est-ce que 18 ans ezalaki na mutu abotoli Kabila fromage azate 21 ans mutu abotoli Kabila fromage azate mutu a risqué vie na ye azate la vie à partir courageux qui ne risque rien à rien alors azali mutu otoloba coup de chapeau et puis Nzambe azana besoin batanengo ba courageux alors tant moyen à toute la famille na été albi azoluka intérêt à peuple congolais surtout azoluka comme ya papa na ye o akufeli congolais il faut pendant témoigner comme na munuka congolais ah to nimagate Congo kozala bo il faut banzela na ebonga partout après ça go na batu ya ba région oyo mende na ba sankuru otonga kite tonga mboka na yo ville na yo totanga ezalité na bambongo boyiba ya ye ko éduquer bango na kati ya vérité na kati ya amour pour te Congo et ton likolo certes et qu'on la passe à traverser les épreuves mais ba komesana basi ba mesani ba koye ko la ye parce que yeni mutaza mutu ayeli bango bolingo ba kolimbi sabino mais to bosani ba art na binote mais lokola to yebi boyiba bambongo ba yiba ba tiango wapi ezana mikila bapaya liste na bango ba merki bazana ngo déjà baza obligé butu mbaza ko lelaka pa na ye ba bazwa ngo nyonso tuté ba komi ko solola bazwa ngo nyonso tuté batikela nga mo ndambu solo to kusuka lokola bokasa c'est ça to ko la congolais bazwa na nye biloko ko tona na kisasa abandaki na minda na bandundu akena ngo na kamba atamboli nango partout kachachi sikoyo akotundisa biloko na kata kisasa ya gogo ekoya mais biloko 100 jours il y a 100 jours social. 100 jours social. Ezakoya, ezali te que non ba nyama ya ba vache folle ou ba soso périmé jamais akola bino biloko wana te. Ba biloko ko ya penza ya solo na kata Congo. Et kokota okomusanti congolais ko changer discours. Bao ba mesala ko tinda diaspora tinda mutakufi tinda mutu asiala accident tinda mutakotanga makamone ko sila kala mingi te. Batakisa ba ko sabino ke bon vana nango toza en vrai kiao. Alors bande obala ntokumo kende vraiment malembe na suka ya masolo na biso na ansi na moalelo journée d'action de grâce. Journée d'action de grâce Naranti et donc d'un côté le Samboueza, de l'autre côté donc chaleur, il y a prière, mais prière, pourquoi prière la monde Yango vu que na Kinshasa, dans chaque parcelle il y a une église, oui. Mais prière ici se pose. L'église ndambo oh salemi chaque balabala, chaque quartier, chaque numéro, et ça commerce à ba pasteur. Oyo batambusi régime ya mobutisme na régime ya Kabili et bimi so belé pour Kabila mutakuta kiango ya Kabila ya nango takuta yango na pas ba congolais pour ba exploiter peuple congolais pour tango bazali basali d'église et belé bazana peuple simana bango eza fois ça au sala ba politicien chantage kino tozana bato so mo pesi so mbongo te to bisabango libanda alors ba ozo mbongo et pas ba politicien ba exploiter peuple congolais le président yebi yango mais ba église na ko kangama yango moko tango peuple congolais ko zo musala parce que mutu akotika te akene musana ye po akobetela mbunda banda lundi ti dimanche jamais mutu akoboya ko kene ozwa $300 na yete po avant na banda tongo akombola yo jamais le président akokorriger bango na éducation ya musala ko pesa peuple congolais na kindoki eko diminuer parce que kindoki boti mingi po na nzala parce que ceux qui kindoka komi ko lia ako diminuer kindoki na ye mais nati na ko lia ka mutu mutema mabe ko diminuer ndambo alors action de grâce na masolo nyonso ko bosa na te Salomon tanga komaki mokonzi na place ya David papa na ye ha ebisi Nzambe traitez-moi comme tu as été avec mon père David. Alors je suis jeune nazali mwana muke pas d'expérience, donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple. Alors baki a senga ki Nzambe ta bomba nguna na été. Alors amikiti sabi naza mwana muke mais naza sans expérience mamangoto n'est pas fati. Alors pesanga mayele pour na diriger Israël mamangoto n'est pas fati. Makomi était à biso azo ça la makomi parce qu'à comprendre ayebisaki mosengo bo alobi c'est la destin divine qui a fait que je deviens président. A kanaki comme président lola muti décidé lokola lo le décidé porte fumami moko obligé aza obligé fati ya Nzambe Congo na masolo ya Nzambe fati ya Nzambe liboso parce que tanga ya Nzambe liboso Nzambe ndo la sai ba plan benyo surtout ya benemi na ye akoleka na prophète ya lukutate soka lali umwasi na ye Nzambe ndo sala grâce uye moko umwasi na ye avant ko révéler ba pensée ya ba politicien wana
parce que la Bible les a tout mais comment l'adversaire connaît tous nos projets? Bah, non, il y a un prophète Élisée en Israël, c'est lui qui révèle tous les secrets qu'on est en train de parler dans les chambres. Nzambe mutano kolaksango Élisée po yebi sa na roi. Ozolanda. Et là qui s'est présent à comprendre que non, makambo Congo oyo ezo sous makambo ba franc-maçonnerie et ça makambo yana Nzambe liboso avec l'Éternel Félix Tshisekedi il va réussir. Alors ndeko to comme vraiment na suka liloba sur journée d'action de grâce. Ouais, d'action de grâce ezali vraiment eloko moko ya malamu au présent sali. So mona po mutu nyonso toza banyama te hein. Dans le bar chaque fois au moni biso toza bato. Toza l'esprit saint. Nyama pe aza l'esprit, mais aza l'esprit saint te. Yango atambolaka ko ata musuba tiele piège boya koi. Mais yo musuba tiele piège, so tambola o koyeba que explosion ata musuba tiele piège. Au moni mpona toza l'esprit saint. Mpona kozwa esprit saint on va na nzoto na yo ezali po esala misala, po ezala vraiment makasi. Il faut que ozala kaka pepe na Nzambe. Ça dit makambo nyonso tout, tia ngona sima. Nzambe azali boso. So tie Nzambe liboso, ozali mutu moko, ozoko tambola vers ozana kobanga te. Ezo kwa tambola na poto okomi na fe, otelemi na yo. Okomi na stop, otelemi. Voiture na sima ezana clientèle. Ba stop ezopela ata police azana sima, mbila azana sima, akanga yo te, po amuli kozama mutu moko silo ozana ordre. Na Nzambe azana ndenge moko. Président Félix Yako tolobaki yango ba mission na biso to sala banaka to salaka bien biso na talaka yango to saka émission moko o tolobaki te président Félix azali lokola Moïse kati na mboka na biso ye muto akeleki na bana ya Israël lokola Josué comment akeleki na bana Israël comme ça bana Israël na terre promise Moïse amemi asuki Moïse akine tata na ye siko tango asuki azui apesi na Josué abi ko ça bana Israël na terre promise ndele lo Moïse enani Félix ndenga azali lelo soki amipesi na Nzambe eza malamu po soki otambola kola otambo na Nzambe na mutu na yote otambo na Nzambe na maye na yote ba penser na yote ozala kwa nyama okoya na libulu donc ye lokola amipesi na Nzambe azali mutu na Nzambe azali mwana na Nzambe esengeli ke makambande ngona esali asali ki de grâce action de grâce ezali malamu bato ba osamba ko ezala kola ndenge message ya utu loba bato nyonso baza kosambela Nzambe na mitema na bango Nzambe azate baza kosambela kaka po basambela po na ko satisfaire bato bi ko laksa bato ke bazali bato ya kosambela mais Nzambe azali mutema to molaki on a failli non au monde donc voilà yango makam failli azali ba akimi église pas asambela pour na nini parce que moninga na ye hein amoni ke asali kamo mabe pa ne ok ndeko na sali mabete ye moko alobi ke makambe baleka eza na vie na biso ba chrétien pardon n'amour l'État azana ngote yango président azana amour na ba congolais azana vérité azana bolingo na Nzambe esenge tabe pesa na Nzambe esenge tabe ba na Nzambe eza lokola ba sai na Nzambe ou ba pasteur bazalaka komo na bango ndende utolo ba église nyonso na mokili mobimba o neti na Congo ezate Congo a tenu ba église chaque parcelle les armes dans le baro chaque fois sauf dans 80 millions de personnes au moins 75 000 ezali ba église bitina ni omona ye moko pasteur asala na jeune te tala passer li bumwe ko munene arotina batu basala jeune ya zo sala jeune te basi belé makambo o to lo ba on ande mususu mais en tout cas président Félix Nzambe asimba ye na makanisa malamu na bide malamu azana ngo ya kozala toujours pene Nzambe na ye ya kosambela mikolo nyonso ata baluki libanga Nzambe alobaki te muto so olanda ngai akosala ba miracle akosala ngona nini kombo na yepo na nini ayebi na mutema na ye donc Nzambe a bénir ye a pesa encore mikolo mingi a diriger mboka malamu ba ndekope on va soutenir ye lelo ba passer wana ata bazana mabe na bango Nzambe vraiment pardonner pe bango mabe na bango po na ko soutenir le président na action de grâce na qui de grâce ezali malamu et vous allez esengo pour na mboka na biso et kozala esengo bande ko balandi ezaki vraiment esengo aussi pour nous qui sommes sur ces plateaux pour vous accompagner, pour vous apporter la vérité de la politique congolaise en ce moment. Donc le plaisir était pour nous de partager ce moment avec vous, tout en espérant que vous allez partager massivement cette vidéo. Mais avant de clôturer, je vais poser la question à oui. Maman Denise, voilà, dernière question. Ezali pour envoyer Makambu Oebimaki dimanche passé, puisque bengi de partout dans le monde. Maman Denise a quelque chose bana na Rwanda, alors que biso awa pas si dans la mboka ou dans la guerre. Est-ce que les Kambwana
question va continuer. Est-ce que ça a solo que maman présidente a kenon Zobana? Déjà, dans le qui, tu as bien dans Galate 4:16, vérité, vérité, et ça faux et archi faux. Donc, la vidéo, tout est la vidéo, nous sommes en ligne, et ça, makambu ya lukuta. En qualité, il y a messager, nous sommes les kaki awa, tu l'obis, tu as yuda, ya malamu, tu l'obis, ya mabe, tu boaki. Alors, tu les kaki, tu l'obaki, soki, oyo toza komona, oyo toyoki, que maman accueilli na Rwanda, kozwa ba orphelin ba orpheline, pendant que ba orphelin ba orpheline batoyi na Congo, c'est-à-dire c'est une mauvaise affaire, c'est que maman au cause de la biso, bon ba retardement. Tolbaki soki ezali ya solo oyo toza koyoka na oyo toza komona balobi soki eza yango maman sali fosa affaire, c'est-à-dire azongisa bango. Biso to belelaki par rapport ya oyo bato bazali koloba. Mais bino bobengaki bango bana. Donc comment on a biso to répondaki ya François Kokebisa. Soki ezali ya solo maman asali heureux ya munene parce que kozwa bombe ya retardement au rena na kata Congo pour mambo wa Rwandais et sili na kata Congo te. Zoki eza ya solo te par rapport au bato balobaki total saki bato wana ke tozali ko soutenir vérité soki pe que le président sali règle to koleka oyo ba conseiller ba ko kolobela ete to kolobela tala règle za danger identité la bisangwana. Coup de chapeau maman qui nous a battu et ça bana ya mikolo depuis génocide oyo ya Rwanda 1994 basi babota bakoma mikuli ya kozwa bango te akenene kotala bango eza mambo lokuta oyo elekaki na télévision oyo tokoyebisa balandi ya Erotech TV ke bola na kimia ezalaki mambo lokuta mais lokola tozali babeleli tobelelaki mpona koyeba eza ya solo ou eza lokuta tolobaki te tokonfirmaki te tolobi soki. Voilà, autre que le bango ya papa yo le binde ni na ba oui makambo ya mama Denise o ba ki ndozwa bana na Rwanda ya na bango anana donc tina na tourner nango mingi za été pona yebike makambo ya lokuta ezali makambo ya solote soki olandi ba réseaux sociaux makambo za ko loba baza ko bebisa mingi ya ona yebisa kaka batu nyoso ba yeba bien que vérité eza na Erotech TV awa ba finga mutute toko sarate to le baka vérité soki boyoki ebimina minoko ya balobi na Erotech TV awa ke likambo ezali boy donc ezali bon soki balobi te bondima yango te ezalo kuta po bato musu bazo linga bayebana mpona kokosa mpona kofinga kolo makambo ya pamba pamba ndi bakase ba koyebana or ke baza ko bomade nzoto na bango moni basali ba makere mingi ba tapage vraiment ya koleka o madelisa ko zo bana ba Rwanda yena bango or ke ezali kamande ngona te donc eza makambo lokuta tina ko trena ngo mingi ezali te na lingina ba bakisa moni kamususu muke ya ba léopard o bakenda ko beta bale e bakaka bien na moni nga na tala kala bale tout monde ndenge ba betaka essayer de confiance hein peut ba moni petit organe d'amo équipe muke bakina moi orgueil essayer de confiance yango comme c'est bon OK en football il y a pas de mathématiques il faut bo beta ndé bale football zalande bo zala sir na terrain te bo zala ndé ko mi bale bo beta parce que so otali bien bazaki na condition physique te bazala énergie ezala kité ba ko beta on dirait batu moko on dirait moi bana moko ba beta soit na 3e division donc ce sont des grands joueurs o ba beta presque par contre ba beta na poto. Donc je crois que Mbalasima basala makasi il suffit qu'il va gagner soit match moko ya Zimbabwe basala makasi contre l'Égypte bon ba koko le kana bango mais vraiment tous allez toujours aussi mal bango pour exemple cannabiso ça fait très mal très mal pour ngai na bakisa pour na sport le président de la République ba kabulo mona kabulo ba Costa Omar pour na entraîneur ba ya ona poto bazwa Claude Makelele mondialiste aza d'expérience Akitana Congo, Aza Congolais, entraîné équipe nationale à Lopar. Dans le président de la République, il y a un awa. Ozamoa na poto. Pour entraîner Wana, Asili Mai, Akomi Balo et le Mimo Pepe. Tous les marché va monter. Alors pour Lopar, Zonga, oh, Moutano, Bakano, Chaka Maïle, Nanga, Lopar, Oyaka, Wana poto, entraîner Bazali Belé. Il y a Mindelete, il y a Motumundu. Zoé la biso Makelele, Claude Makelele. Oyo Toyebi, à Betan de Momalamu. Azana Maïla Ndembo, aya na Congo entraîné équipe nationale. Bao nyos baza ko kate, bazonga na retraite ndengo tinda ki ba généraux na retraite tinda bango na retraite makambo ya sika e bana na kata Congo. Bien sûr. O to ko ba ngwana qu'il faut parce qu'il faut. Alors bande ko banandi to komi vraiment na suka émission na biso ezalaki vraiment un grand plaisir de vous savoir nombreux derrière vos téléviseurs en train de regarder nos émissions sur Erotech TV et voilà un tout dernier mot, mais très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, Mbote Mingi na association Les Mama Fachi.
na mosika toza na bino corps âme esprit bambote mingi pe bozali bo continuer ko déboulonner toujours na vision ya chef de l'état toujours na vision ya chef de l'état ko déboulonner pour la mentalité ya peuple congolais. Maman Kitalatala, Béatrice Bongeli, la colombe de Luxembourg. Bon dimanche na banda kuna bino. Oui, merci na pesi mbote mingi na maman Nicole na Morsan na Bosco au lobaki dangai vraiment to kutani obi que vraiment Olanda Kairotech tango nyos d'ailleurs s'abonner car pour tala rabiso et ça n'inga plaisir ya makas hein c'est pas mes habitudes et après ça va mbote mais yo na pesi mbote ndengona pour ça n'inga peu plaisir yo na ça le peu plaisir oyi baké tozali pona koloba pona mboka tokutani ozani kamoloba idée repesa biso oh nyos vraiment na ben detective so tokutani oyepsingai maman Nicole Bosco na Moussa mbote na bino. Bon merci à vous tous, merci à Eurotech Kinshasa, donc Andy Lumisa, Carmela Aladjo, bonjour et surtout bon courage dans ce que vous faites. Et merci à vous qui avez l'habitude de nous suivre. Continuez à liker, continuez à partager nos vidéos et continuez vraiment à inviter les gens autour de vous pour suivre nos émissions. Et à très bientôt sur Eurotech TV. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Bon dimanche chez vous. Glory.